eloko na koloba edido image film we continue kaka frapper bango na film edido image eloko na osenga yo chikote bango. Moto, sotobi moto, pongana muta moto. Bana 91, bana 77, le 13 mai, Akuna Matata Production, na staff de Pongo, Boya et Bella avec les anciens du quartier latin. Mochili Passanga Moé, le grand chef, Suzuki Luzubu 4x4, Jordan Koussa, Mabela Nkolo, Junior Kingombe, Patibas, Modogwa Barambwa, Zoé Bella de Mingongo. C'est-à-dire, équipe est vraiment complet, na ma vie na Gloria na pointe. N'invité na sommes sous Viestino na pointe bana Liessin bana Melin bana Jivizi ya Grigny Corbeil-Essonne partout place bozaba na Mongero Villeneuve Saint-Georges boya vraiment toye na bino kotoyo to bina telema viens nga chuke le moto bokulaka Yves Bonga Mbutankilu José Kongolo Mibeko la loi Nasika Boule Ele Dani Tsunami Kangisa bango tuto ya koto oya nzota yaya oya na bana ye telema Venanga Swamia Lolo na pointe le 13 mai avec Akuna Matata moto kopela awa edino le 13 mai Téléman avec Mboshili Passa Bisogno Soto s'est retrouvé à Awa. Na Mongero, on a adresse à de filet, na écran d'abisso, donc on a adresse à donc tout s'est retrouvé à Bisso, tout coûte à l'issanga awa, pour tout se là, tout passer moment mora bien avec Yemoko Mboshili Passa, le président Mboshili Passa, babi, tout tel ma bisognoso. Donc Moutou, à revendre à Telibanda Pesali, tout la bien à Isa 4 mois qui tout comme Makasi Broya pour se là. Donc tout ça bisognoso, bah vient dans Jordan Koussa, ma partie basse, bah ya lolo Lolo Swami, ces engradis et dit nos images moi aux la pointe bika rabelu louva de bino mo ma solon ngezali les 13 na bengisi batunyoso il y a Villeneuve Saint-Georges il y a Evry Corbeil donc on se baza pembeni il y a Savini il y a Melun il y a Damari bino se baza na Créteil donc boya awa samedi les 13 donc totel ma bisonyoso Ba vrai chéri il y a 91 il y a 77 ba vrai Joe il y a 91 il y a 77 bomoni salango yango tout ça na kati awa place yinda na limite place ezala c'est-à-dire à partir de 2h du matin oza parole à chef na limite place ezala pour ressentir moto soto bi moto vraiment boya ba na 91 to katisi koto pona bino na 77 na bige bino boyindi saka bino pena na yebi bino boyindi saka tenga bino nyo surtout boya ebele le 13 tozali awa donc ikoyinda ninga mukete kito makasi bingisi bino le 13 mwinde nzambe tokolongola bango ya tokomatisa moto ya Freddy Putu pelisa moto kepela moto
bana Panama pe bakokatisa baweya siko totala pena donc ba vrai Joe ba vrai Momi sala ngo yango yo staff de Pongo mais Belulu voix de kuna matata kanisi bino akuna matata pro avec Ser nanga José Kongolo na pointe sika boule na pointe ya shwa mia lolo venanga bokulu rachuke le moto panza sangodi mon mari stress ya Patrick Marois Vendi mon mari stress ya Marois Vendi bonjour bisadini Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yen agence hotel, veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Maluavengi. Vril Lion numéro 25. Baby agence ya grave. Agence à munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa. Ba koli na biso na Angola. Ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut le canard Vril Lion numéro 25 et puis Patrick Maluavengi. Balobi Global Express souka l'agence au yete veut dire au melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Maluavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rileon numéro 25 na Global Express chez Patrick Maluavengi souka l'agence ba mama Paris bana Bella ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo yumela hatina bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po kende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Maluavengi Rileon numéro 25 bala potence aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rileon numéro 25